KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Partout dans le monde entier pour nous biso à travers Congo Live Télévision. Oui, mais ça n'a pas le bino mais matali politique actualité en Congo. Lelo penza nazali awa na mona mboka Prince Mpenge ozali moko ya ba communicateur ya Lamuka na penza to solola mais matali politique en mboka na biso to kolobela penza ba sujet d'actualité oyo elamusi peuple congolais. Ngana Prince Mpenge mbote Prince Mpenge. Mbote mama Jean. Bonne santé. Moi malamu na ngulu ya Nzambe. Prince Mpenge bato mingi babengi nga Prince Mpenge bakangi na makala mekano kolobela biso ya solo penda bakangaki na makala to peza ino kaka ba rumeur ko tambola na mboka na biso. Merci maman. Non, il y a un problème kokanga comme tel que mais il y a effectivement tentative il y a intimidation puis d'arrestation. Mais je pense, je groupe ici l'intimidation. Parce que depuis que côté kuna na makala eloko bato ya kabila naturellement balingo sala ezali ba couper biso cordon na Mike. O Mike azala démoralisé, azala battu. Oyebi ke ba bimisa ki ba rimere rebelle o to abandonner Mike Mukebai to asali. Mike azali un vrai combattant. Mike pouvait faire comme bato mususu boko tanga ba kombo awa. Oyo ba kei tokei na bango na ba élection na kombo ya mwana boka Martin Fayulu na kombo ya Lamuka une fois bazali élu lilo ba komi ke ndo ramper na Kingakati na pa Chilombo. Non, je ne cite pas les noms. Je ne cite pas les noms, vous allez trouver vous-même les noms. Donc Mike azalaki élu na kombo ya Lamuka pe na ensemble ya Katumbi mais Mike akenda katanga yepsi Katumbi écoutez yo soko lingo sala opposition à Félix ezali une trahison ngana kolanda ote. Il faut être encouragé. Il faut être suffisamment courageux, il faut être suffisamment honnête et constant pour na koloba kama ndengwana pe Mike azali ko continuer bitumba o pour être volontaire peuple na biso ko kisama. Mais uta batiaki na makala na nko sans aucune raison kaka pona ko sa plaisir na Chilombo pe na Kabila balingi bat biso tala ka Mike était dimanche oyo zalaki je crois les c'est pas si dimanche les 31, c'est pas les 30 ou les 1er février na kendeki na assistant nangai pe maman moko utaki Angleterre congolaise ya diaspora alingaki quand même à Kensa moi le sambo na mai que peut akoma ikozonga na poto donc je voulais lui faciliter et l'entrée donc inaye le ngo de talaka mai que presque chaque dimanche. Donc, comme il y a un colonel de la DEMIAP qui me dit que on a droit au côté de la makalate. D'ailleurs, dans le bureau, il y a un jeep qui ya Kanchat parce que le DEMIAP, ils ont division il y a intelligence, il y a sécurité militaire, un renseignement militaire. Je lui ai dit qu'écoutez, il y a un colonel, il y a DEMIAP, ils ont un armée, la prison. Je n'ai aucun rapport avec vous. Au bureau, il y a 2 semaines, 3 semaines, boyaki bosai meeting na makala na Mike Mukeba bino ba communicateur la muka je dis je ne suis au courant de rien. Na yebi kuna makamazolo bate. O ba filma ki tona image na bi o mesa image et j'exige que na mona image wana parce que ezali jeune abino. Ngai na journaliste té. Na temla na caméra té.
Du reste ce ko yena makala batika ba pareil na voiture na tika ko yanga na voiture ba fuyenga na l'autre côté comme ma image na ko bima ay comme libanda c'est que vous qui avez la sécurité à prison de vos sacrifices wana pour na bo empêcher biso to ta Mike pour na bo bomaya petit feu mais ko simbate discussion au bout de 1 heure ay ko pesa au choix au ça choix soit au accepter de coopérer soit ba di payer yeux que na kanje na ali motete la papa ouais na bi na motete la ata na 1 minute ya liwana ngai na ko yebiso na penser dire c'est tu me fais pas peur aux alliés pour na armée na prison makala tu me fais pas peur makambo ko lo batu sawana na yebi yangote tu me fais passer du temps soko lingi na kota na katite parce que na kota que na des barrières na comment na bureau na ye to ngona kota tina kate sika ma kana koute alors na zui ndeko nanga mwasi au dipoto to bimina libanda oh Théo Kendete il faut que le babimage to ose la image en peso yate à un moment donné boyo non écoutez nous sommes tous des Congolais biso to pour na batu nyoso na bino mais ça intimidation salinde na CP na ngote tu me dis tu m'as menacé de m'arrêter pour quelque chose que je connais pas oh zesika meeting ete biso to yaka pour na kusona Mike makambo ya vina biso makambo na biso ba mibali makambo na biso ko ba combattant ba ambassadeur ya peuple c'est notre droit de venir les voir en prison donc et suka kesika iwana tina suka yeko ndima ete asala billet d'extraction c'est-à-dire babi sa Mike asini mukanda ba misi Mike ba yiti na bureau na ye tito so ina Mike pendant je crois 20 minutes na ndeko na biso Congola diaspora o ya uta ki na poto pona otala Mike moi mon kepe to bimaki na makala donc ezaki intimidation mais ça m'étonne pas parce que le système est à Kabila les mêmes habitudes les mêmes intimidations Kabila longwa ndenge nyoko loba eteke eza système à Kabila maman à moins cause de l'aveugle peu sourde mais aux alliés komona na réalité ce qui est là aux uzemi maman ndako akoyeba ko uzemi alors que zemi na libanda no mais le comment il accepté pour année parce que ba signe mona naka okomi ko boka soyi okomi mongongo na ekomi ko sala rapide awa nous connaissons tous cela et ba kembule lingebeta tant le kolo yinda kate alors pour yeba ete chilombo ane le côté tapis rouge pamba taka na bizalili taka na ba geste na comprendre tout donc il faut na ebite so sengé na zo crayon na gomme na papier na ça le dessin pour na ko ebite te chilombo ne détient absolument rien et du reste tango yebi esika ya outil il n'y a rien moi mboka prince penge lelo penza to moni ba congolais ba telemi ba IDPS ba telemi surtout be kozonga moi sima IDPS ezaki bon na retraite politique na bango ba kotaki retraite na sima retraite ba zwaki penza mikano ete IDPS to pe cash e kabwana na FCC pe kabwana na INC kasi président Félix ayambaki yango lobby loleki tolandi na Jeune Afrique kasi ya lobby était jamais kokata coalition FCC cash non plus na dirkab na ye mona mboka Vital Kamerhe Ouazali président ya parti INC bino ba ila muka na likambola penza oyambia loboko ezali kolisa ye ya kokata yango te Félix a fait un choix il a fait son choix tu sais que la vie est faite de choix. Le premier choix, c'est là que c'est là qu'on trahit le peuple congolais. La première trahison. A trahi le peuple congolais. Tango a se retiré qui, tant Kabila bengi abi longwa na makamba à Genève, qui n'est na Kenya ngana ko financer yo na Kamerhe. Kasi mona ki Genève lors malonga été on ba benda na ki ba. Non, naza ko koba ko comprendre pourquoi na ko lo bandengo wana. Deuxième trahison, la tango akei ko fuka na Kabila na Kinga Kati, pona sim sa eta piru Japamba. Et lelo a tout ko ça la troisième trahison. En tout cas, choix à Souka. Félix a choisi entre IDPS na Kabila. Puis aponi Kabila na FCC a boaki si IDPS na ba combattant na ye. Tango tokendaki na Genève. Félix a lobio na Longwe na Genève parce que ba combattant ba sengi na Longwa. Mais ba combattant ba sengi de manière la plus formelle qui puisse exister. Ba kei na séminaire sur la convention na bango IDPS pendant 3 jours. Balebi kebuka kuna kabunde kabuya ba veye kuna na convention na bango ba bichilombo libala oyo ezali na bozoba ezali na kindoki na kat ezali na malédiction kata yango biso base to sengi kata libala oyo bato aseka ba koluka mukuna kuna ba bi basali communiquer ba bi aseka ikoluka pasteur na bango mukuna ba bengi bata aseka ba bi boya awa ko tala mukuna awa na 10e limité aye ko remplacer fils mukoko azali ko arange ba combattant abili bala oyo ultima sumu nzamba révéler ngai ba combattant to sunga chilombo
parlement de la dissoute assemblée nationale de la dissoute libala oyo c'est na FCC libala uti na masumu sino basa to kufa na libala oyo ba combattre ba bihiyo tondimi yango bango na mukuna bako bin bana mombele babenga ba président yakotala mukuna ako bina basale mwe bonga mo mabaya bo atemi likolo ba fidèle à seka ba yesi bango ba biba ko ta passer na bino aboye akoma animateur na place Kisimkoko Kabund Kabuya ba memira po pa Chilombo babi le verdict est clair base oyo lo bakoto saka base lobete kaka semaine oyo kata alliance na Kabila dissoudre l'Assemblée nationale ba Frank Diongo oyo ba keyi bango nyoso ba bité dissoudre l'Assemblée to ko sunga yo dissoudre Félix Atalibo ya bino le choix est clair entre son frère Kabila et ses amis de l'IDPS le choix est clair Apollinaire Kabila na FCC abakisi base et là on a ce que le lobby n'a pas quoi combattant bango na bango et yindi makasi boni mona mboka Félix Antoine Tshisekedi penza yoka ki base akabona ki na bande kone na Genève kasi boni lelo yo aboy ko yoka base akangamika na FCC mais balo base ali béton siko balengi maçon aza musika na béton et que simbate Kabila ndé maçon yé béton bon c'est la choix clair asali choix na ye mama moto Kabila abianga ki na kingakati moto ali bosso ya ki mwana boka Martin Fayulu alobi olongi maponomi me yakato négocier mwana mboka Martin Fayulu alobi na kokenda na kingakati te pe ba condition o kotinda nge pa zerogi na ndimi yango te po soki na zuki bokonzi ya ko négocier na yo na ko sala eloko te po na peuple congolais Kabila tourné va Chilombo alobi yo olonga kite atante lokola satana ndinga atantaki Yesu abitala bibole nyoso ya Congo maina ebisobe ya Congo balishese to ya Congo ezali yangai Kabila Chilombo ondimi na peso yango Félix abi oui Félix andimi akiko sa retropela de l'âge te mama na kati ya ba compter lolenge wana soko sali yango soko trahir okufi va combattre va comprendre il ne peut rien faire tango mutu na vie je répète bien mutu na vie tango sali alliance ya makila na mutu soko trahir yango ozo olongo na alliance wana kombo na oliwa donc ce qui président Félix akabwani na président sortant Kabila bange seke liwa wana za maloba no mama moi mboka presse mpenge lelo penza choix ya porter parole ya opposition ça qui moi nungu kuna Moïse Katumbi alobi yazana ba député belen ensemble atako lelo komi ensemble pour la République kuna moi mboka Daniel Safabi ende akozala porter parole kasi lelo yo tomoni ba des leaders ya lamuka atako ba participer bango susu na makambo ya lamuka te Moïse Katumbi pe Jean-Pierre Bemba bango balongoli penza mwana mboka Martin Fayulu pe mwana mboka Muzitu babi bango moko baozawana na place ya porte parole ya lamuka bandoko sala bongo rotation bino pena likambo wana eza loko ndeti lamuka komi nango opposition républicaine pote ba poni penza ko sala rotation ya porte parole ya opposition makambo etali porte parole opposition na koloba boye moto nyoso alingi kozwa porte-parole opposition akosala je ya Kabila azali kotambola akotia makolo esika o Kabila alingi biso na kati ya lamuka to ali concerné te tango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo abeleli uta poto mokolo nanga apibie ba résultat lokuta igo ya lobi te ba résultat nezali ya solo te bo flouer peuple to kondima yango te peuple a pris confiance dans la Mouka, la candidat numéro 4. Comment expliquer, comment comprendre que le même Bemba Lelo Alobi a ça l'opposition envers le bateau Oyo, Baïbi pouvoir à peuple? Est-ce qu'il y a une cohérence là? Katumbi Alobi, c'est la 2023. Mais première victime, il y a Kabila en 2006, c'est Zaki Bemba. Bemba Longi m'a pronommé en 2006. Kabila a eu victoire. Tshisekedi alongi maponomi na 2011. Tshisekedi père. Kabila a eu victoire. Tata Mokonze Kolo Martin Fayulu a pu passer les confiance à 60%. Ba eu victoire. Tu crois que en 2023 de ceux qui Bemba a gagné les sous maponomi, to Katumbi a gagné, to Fayulu a gagné de ba ko yiba souté.
continuer koyiba. Pourquoi on ne change pas le système qui gagne? Kabila gagne par la tricherie, par les coups d'État, il va le refaire demain. Alors, c'est illogique. J'ai l'impression que Ngana a raisonné ma bé, ton Ngande quelque chose ne va pas chez moi. Je ne sais pas. Babi bato, tant que bandi ko lia misuni, bandi ko fongola biso quand même mutu, croissance bandi ko comme un peu ma casse. Mais toi c'est une préhistoire à terre. Comment voulez-vous oublier ma Kambouya juste à peine à 2011, à 2018? Makila est éternel dans mitema ya bato. Le but c'est l'opposition. Opposition envers qui? Majorité. Quelle majorité? Yemo ko tiro babi majorité wa ba député wana soki ba ko bloquer ngai ezali po ba député wana 80% bazali nommé. Ba uté pas peuplé. OK des personnes ko ba ba député na to parlement majorité ba uté pas peuplé. Ce que tous à l'opposition ba député wana tous à l'opposition ba ministre ya ki moyibo ba uté pas ba député à lokuta. C'est incohérent, en fait c'est ezali ko finga peuple. C'est comme nous continuer kana. Nyonso tout ezali faute ya peuple na biso. Le peuple na biso a ko sanctionner ba doté. C'est vrai que na maponomie on peut pas sanctionner Kabila sévèrement. Mais le peuple ambiso na balance à ce président le mingité. Et peut-être vous allez 90 millions. Si posez même 6 millions à pamba basi conscience ya koloba. Aujourd'hui to peser ma casse na balance. Non na ko pencher balance côté na ce qui peut prêter. Mais les facteurs peuple ne pèsent pas encore. On nous parle encore des ambassadeurs qui pèsent, on nous parle encore des chefs d'État africains qui pèsent, on nous parle encore des occidentaux qui pèsent, on nous parle encore des miniers qui pèsent. Mais je pense que le plus grand poids qui puisse exister c'est le peuple. Et Moussa to ko sa omoni pense pengata ko donc moi trop pas bon maintenant ko loba mi konyo sur na saibe mais ceux qui 20 le pour na ko luka ko réveiller conscience à peuple Moussa comment tata mo konze ko matin faille depuis ba élection il y a 2018 après mité à ça était 3 mois après mi boité toujours en mouvement pour na ko réveiller conscience à peuple à comprendre des bêtises comme j'ai pas dit une bêtise makambo apporter pour l'opposition ezali une bêtise ezali une insulte à mémoire à peuple. Pour nous dire que nous on s'en fout, on peut avoir confiance, mais on s'en fout. Parce que lui, on a battu une victoire. Et ça, le quoi montoyer à Botolonda Kuno le Pangunao. Et puis après, le bimbo, écoutez, toi tu es un imbécile. Na Botolo Pangunao, bon, tu as quand même chambre, mon collègue. Pour le bio, merci. C'est comme ça. Kabila nous vole la victoire, Kabila vole la victoire du peuple, et le même Kabila vient nous dire, bon, Bozo porte pas opposition. Et les gens se précipitent. Nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Ça ne concerne même pas. Vous posez absolument la question. Il n'y a aucune déclaration officielle. Il y a Koulout Nanga Bembate. Il y a Katoum Nanoté. Je dois respecter la position du président Bemba. Katoum Toyebi, Katoum Bali, Arana, Félix Bandakala. Ça, il faut l'oublier. Maintenant, si Bemba avait parti, c'est son droit qu'il parte. C'est au spawner, combat, pour être volontaire à peuple Kokisam. Les lots na Congo se retournent na aventure Kabila station en 2018 na nazali perdant à 100% peuple ndemo da perdre omoni nzalande zali lo omoni biloko ndenge mati eloko malonge yalité ba ko kata bato ba salaire ba ko nyoso to yali mabe na Congo même batade pese moment wa molo ba Félix Ondimete pouvait za kimoyibi les plus grands gagnants dans cette affaire ici zali Kabila. Kabila a imposé sa volonté à tout un peuple biso dans le Mugato lobby ça ne passera jamais peu importe le temps que ça prendra. Que ça fasse nuit ou que ça fasse jour. Même à terme, tu vas mais tu vas faire triompher volonté à peuple nabiso. Bah, balingi ba négocier na Kabila pour nous comme porter opposition, pas aller libre. To comme nasuka na mo mokuse un président Félix Antoine Tshisekedi boko juge ngondenge ni na bino baila muka et surtout que misala mosusu ndenge bato balobi et salami mais social moyenté peuple ko souffrir biloko e mati dollar baso de mouton oyo lobaki ko sala 4 mois pour nesi la kasi loto ko mona so de mouton kuna pompage fallait mokonzamboka a sala inauguration to moni silate kuna la Pascal ba ekwei kuna eloko malonga te donc o jende nini ana président Félix maman ena ya ndeko Félix na ngona bisete lelo na village ya Ndalia kuna na territoire ya Beni 10 personnes bazali massacrées. 10 personnes bazali massacrées. Les autres je crois les 20 plutôt les 4 ou les 5 toi mo kolama ba to benga biso bazakuna bakeko tola ba trop c'est trop. La vacances parlementaire 10 corps et puis plusieurs bateaux bakende ki na bilanga jusqu'à là bazozonga te
Ça fait déjà 2 jours. Les familles sont euphoriques, sont alertées. Ils ne savent pas quoi faire. Voici dans quelle situation on est aujourd'hui. Et donc, Rwandais, maman n'a qu'à interpeller le journaliste. Aux alliés congolaises, au Boti, on a déjà, au Boti à lobby, interrogez-vous. Peu importe, 10 francs, aux assis, 10 francs, on vivre dans le lobby. Les alliés mboka cannabis. Ceux qui mboka, ils allaient préserver, ils en avenir dans le lobby. Rwandais, ils faire quoi, ils risque de balkanisation des alliés. Kagame azali ko sa campagne pour na biso que non Congo que zaka balkanisé te que ba Congo ba ko kufa pour na maladie ba malaria na ba sope na ba tuberculose et tout ça na Ebola mais ali massa c'est ba Rwandais te. Qui ont tué ce matin l'autre soit le 5 février. Qui ont tué ce matin? Et on nous dit oh, l'armée est en train de gagner le terrain, mais ceux qui l'armée a gagné le terrain avant-hier peu samedi. Je crois que samedi, c'est pas le 29 ou le 30 janvier. Banani Babomaki na Ituri. C'est toujours les Rwandais que Kagame, les assassins rwandais que Kagame envoie au Congo. Et Félix nous dit, oh non, le danger de la balkanisation est alité. Voici maillé le Rwandais. Et c'est que Balongi Biso Yangwana nous fait croire, nous fait vendre l'illusion que Bango Baza menace pour Nabisote. Ou Kagame Baza menace pour Nabisote. Je l'ai dit, le peuple rwandais n'a aucun problème avec lui. Mais le régime rwandais, c'est ça les véritables menaces actuelles. Parce que c'est un régime dictatorial et c'est un régime qui opprime notre peuple. Donc du coup, je l'ai dit, bilan Félix Ezali, depuis Kabila Nomakie, il est largement négatif. De toute façon, du mal ne peut sortir que le mal. Attaque gratuité pour le mais gratuité, dans ça des classes, il y a 150 élèves. Dans le Biango, Ezali, ancien candidat IDPS, na gouvernement à Kinshasa. Laura Batumona. Abaka côté Wangiri kuna kokuta 150 élèves dans une salle de classe. C'est ça la gratuité. Yebsanga bana wana bakozelo ko na mutu. Lobi kuno tuni bango 1 + 1 ko yebso égal à 11. Il n'y a rien. Gratuité to ngaka ngo za graduel. Les lob enseignants ba grever. Salaire malonga ate. Infirmier, toi infirmière na Congo ko 100 000 et plutôt $100. Un infirmier ko a payé moins de $100. Nazaki no peut-être quoi rouge et c'est quoi batu ba ko bela malade ba ko bela ngo coalition FCC cash pour mikolo mai bosoto batu ba ko bela ka binôme papa na mwana babeli mwana na maman babeli bana mi balé babeli na ko na infirmière papa to ko zo moins de $100 puis balongo sur 15% na salaire wana ba ko za payer na to ya 93 to ya 1200 ba so za payer 1200 alors que to na marché parallèle to officiellement enfin, Nandengo Yebani, toi, il y a 17 500. On va foutre, on a 12 500, $1, 12 500. Plutôt $1, 1200 francs congolais. Alors que $1, ils ont 1700 francs congolais. C'est pour tuer les gens. Basso des moutons, basso 70% à mon solo. Basso comme ça, à 10% pour la basso des moutons, côté 30%. Mais basso à 70%. Bon, ok, et puis, quand on a la basso des moutons, après, c'est ma copine na bango, ma nièce, ba neveu ba massa bango ba utaki poto abi massa yaka kabina Félix bengi massa na poto massa yaka na poto yo bando sunga Félix mingi yaka yo ko za so de mouton ya Sosimat 2 millions yango créer compagnie a créer compagnie une semaine après ba bimisi ba statut à compagnie abandi ko sa so de mouton ba bengi o azali soki na Canada aux États-Unis o yaka yo ofutaka Félix soki billet d'avion soki nini boy yaka yo kendo ko za so de mouton ya Kimanseke kuna c'est comme ça qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, peuple azali étouffé, Moussa les aussi la terre, mbongo, et on a oublié peuple d'abisso. Bogola ka pongiti mo colonel. Moi je comprends pas ce peuple. Ba payer monsieur Soli papa mbe mati batu babimi nanzela. Comment peut ce peuple là na monsala tout ko sala boy. Ba ko gazer biso ba ko tirer biso mansas, to ko lutter pour na kolonga peuple na conscience, mais titre le je regrette, mais j'ai aussi confiance à ce peuple parce que je vois qu'il y a des progrès. Na l'émergence et la conscience nationale, puis conscience revendicatrice wana ya koloba trop c'est trop. Donc nous allons gagner ce combat. Bila Félix Ezali un échec total. On s'attendait à ça. Yango il faut tout ça à tout pour être d'ici cette année oyo Kabila na Félix Baza Libanda. Merci bien mon amour. Attendez botondi maman na suka man numéro de téléphone bo mesano. Pour na ba balingi ba pesa ba vie ba suggestion parce qu'on n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on doit avoir des autres pour s'enrichir parce qu'on a l'obligation de sauver ce pays. Mon numéro, elle est plus 243 85 324 73 00. Plus 243 85 324
73 00. Natondi botondi mama pe na peso merci pour na effort na o zali elenge mwasi ko bunda mingi pour na mboka na o ezaka pour na mbongo nde bosaka mosalo te me bozwa pe ba risque belé atako ba komi biso biso mikolo bobanga na ba mikwa ba journaliste ba poser komi ko tambola. Mais nous prenons quand même ce risque là pour éduquer le peuple et vous aussi vous participez. Il y a éducation à peuple, il y a instruction, information parce que la Bible dit mon peuple périt de connaissances. Mboka nabiso et c'est Keyi maman et c'est Keyi Kabila atika ki Félix une feuille de route au Félix a exécuté à merveille et ils allaient très grand danger pour Mboka nabiso ils a soni pour nabiso même les bana Mboka to bano kende suste pour bato bano sekabiso lokola bakizengi atonde botondi. Balandi ya Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé. Colonabiso, Namo Mboka après c'est penge, to soli penja sur l'actualité, ezali kota mo na Mboka na biso Congo, to komi na suka. Merci na wazaki mo na sima caméra Guy Botombela. Merci na balandi so manaki so partout dans le monde entier. Na moni bongo mon vieux Roger Luma Mambote nayo. Je sais pas me pas social depuis États-Unis Mambote nayo. Na bo Saint-Jean Paris Talapamba depuis Suisse. Ba Mbote belé, boss des boss. Charlie, James Charlie 007, les patrons des patrons, James 007, Bambo Tenayo, depuis France, Nabo Saint-Essélé, tout à des Lausanne, Péjean, comparé depuis Bruxelles. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.